Bonjour la famille, ici c'est déjà Vinous. Lelo Tufandaki, tout d'un coup, Joe Biden. Man, those days everybody wanna say something, you know. Moutinho Salinga Loba, Moutinho Sakobi Koloba. C'est ça, c'est l'internet, il bénéfice internet en voilà. Tout le monde donne des informations, donc c'est ça. Bah, et c'est vrai, Bomoni Joe Biden, he just received the corona vaccine last Monday. Ezaki lundi passé au Joe Biden a reçu vaccin. Ezaki pour nous relaxer, vaccin, le premier citoyen aux États-Unis il a au moins reçu les vaccins au Zakolak, c'est exemple bien. Mais Batu Bazako Loba, Internet, Mututu Azakolo, qui dit vrai, qui dit faux. Nana Zoba, Batu Basako Banga vaccin, Mutumo Azako Bunana Nima vaccin Mutaliboso. Ah, c'est tout ça va Congolais. Mais Joe Biden avait pessi, bango soye kokoso, barobenga ba docteur nso batamayele nso mokili ba oyana, pour voir le loba, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, tozotalela kaka tozozimele kompani ezala mayele vaccin eza mpona biso nyonso ça c'est d'ailleurs bon yo timba kaka yokokoma mpe na afrika anyway tozongi na nzela na biso na miziki ndenge tolobaka toza na invité na biso aza na ligne tokosolola ndenge toza kobeta masolo ya mikolo na kati ya twa makambo eleki telema ebele lobi nasalaki analyse moko aussi album ya Fally, album ya héritier, album ya pas album mais nzembo ya Koffi Olomide na nzembo ya Ferre na bandeko mosusu babimisi bato babimisi moya makambo ebele wana me tokomeka kodécortiquer malembe ekopesaka mwa bapoint de vue ndenge ekendaka mpo mokongolais mpe mbange eleki tozoyeba te nani akoki kobongisa likambo nani akoki kobongisa likambo te toutefois naza na invité na nga na kolinga kogarde parole mingi te sujet nalobi na bino deja yango wana tokobeta masolo na makambo oyo eza koleka na toi. Bonsoir papa. Bonsoir. Ya boni yo kuna. Malam. Oyoki ye makambo ndenge eza kokende na banza otalaki balbum ebimi ebele. Banze Fally pa bimisi album oyo yoki yango ndenge na. Bon, na yoki ka Fally na yoki parce que parmi ba meilleur album na ye oyo ezeleki parce que album ebele abimisa donc eza très bien. Eza très bien. Donc jusqu'à l'oyoki album a Fally nano yoki ba héritier te nzembo faire po yoki te. Na yoki pe héritier pe na yokaki bon eza pe mabete na ndenge ya biso ya kini eza très bien. Bon. Na ndenge na biso ya kini mega na ko développer héritier. Na ndenge ya kini en tout cas après ma album ya Fally oyo nde na yoki album mosusu ya malamu nde héritier wana eza bien. Bon kama eza na ndenge na nga te oyo nalingaka ba rumba ya Kongo ezala nalinga mwa barumba oyo eza mwa rumba ebandi directement obini mais asali okwa style ya banzembo nyonso eza mpe moi slow eza mingi slow eza un peu lent mais eza banzembo eza bien mais po ebimisa moto mbala moko ebeti boye eza facile te bon eza banzembo eza bien mais na ndenge nange eza ndenge wana eza barumba moko un peu lent. 1000 personnes 1000 opinions donc bon moto aza ndenge na ye alinga musique eza ba musique mosusu eza ere mpe ya kolia batiaka yango mpo bato bazolia mosusu eza ere mpe eza fete ezobeta fete ezali sikoyo bato babimi mpo babina rumba wana nde kotia oyo bato babinaka bon eza na ndenge na nga nde nazoloba na sasi wana kwa. Donc en quelque sorte asali na ye moins 60% ya travail eza kitoko donc eza album eza bien mais eza album ya Congo eza barumba oyo teke nzembo ayembi boye apesi bien na Côte d'Ivoire mpe bato bayembi yango nayoki nzembo ya ndenge wana mpenza te mais ozomona teke institution yo prédire ndenge wana eza trop soon. Ngai mpe naza moto nayebi nanga musique ndenge ezalaka nayebi musique parce que so nazoloba nayebi nanga ke barumbo eza nango bien mais eza te barumbo oke oyembi ndenge Fally asalaka yembi rumba na ye ayembi yango atie boye bato mpe bakapte nzembo wana directement bazoyemba
mais balbum ebimaka te ozoyoka mpenza nzembo eza bien na ndenge na biso ya kini eza bien nzembo eza bien mais ero olongwe wana na kini okei na mboka okolobi Zambi opesi boyembi yango opesi bato bayemba bazoyemba te bayebi te ndenge ni bayemba yango eza wana ye moko wana moko eza promotion naza nanga na barumba na ngai Eritio nalingi yango nalingi kwa longue vie na ye bagombe na gombe eza bien roi Manitou wana eza bien mais nazemba yemi na redi mpe eza bien mais nalobi te ke na ndenge na ye eza bien mais nalobi te ke yango nde kobinisa moto moko bie na Kenya mpenza bayembi boye apesi moto na bato bayemba na ndimi te ke na banzembo oyo nayoki awa nzembo moko koyembisa bato ndenge wana nayoki kanga te mais formule wana eza mpe formule facile te eza formule facile te ese barumba nyonso fo bato babina bayembaka ndenge wana barumba fali bayembaka non l'essentiel eza na comparaison bato basalaka ke na rumba ou bien moto ayemba asalaka barumba ya bien eza tel tomonaka yango nde na concert na concert na bafete po ere toyoki na bafete nyonso ya bakongolo ozomona ke barumba ya kofi ebetaka mingi ya fale ebetaka mingi barumba oyo ya banzembe bilo biem na ye mpe ya bato lokola barumba ndenge madilu azali kobeta barumba moko ke na fete ozomona directement bato batelemi bazobina yango mbala moko soki ebandi kaka basalaka yango te kitare apamba kaka soyoki kaka kitare apamba oyoki yango kaka directement obini donc wana mpe ezalaka bacoup magique donc mais azwi bato oyo baarrangere ya bien tout ça ozoka banzembo bien mais eza mpo na ngai eza banzembo ya slow eleki ebele ya ndenge moko presque ya slow oyo eza te ke batie mbala moko ifo ozala mpenza kaka moto asenga yo mpo bina parce que na ndenge Etats-Unis balingaka te mwasi asengi yo bobina nzembo yo olobaki ovanda te obina na yo mais eza trop lent dans l'héritier eza nano na travail makasi lisusu fo basala eza alobi ke ayokaka na ye baalbum ya bato nyonso asali mpe oyo mpenza ya ye ndenge asali mpe mosala na ye asali bien album eza très bien mais na ndenge nango nalingaka do bato nyonso bazalaka na ndenge na bango bayokaka bamusike non mais soki ozoloba déjà olobi déjà ke bato bakobi mpo nzembo lelo ekomi na baconcert soki oke na concert fo bato bayembaka esalaka mpe bien wana nde eloko ekozala mpenza bon omoni ndenge ozala bien ndenge azali na bato lokola bakarine mokonzi bazoleka na batebe bazoyemba banzembo wana eza danger boyoki oyo nzembo boye eza boye bazokumisa bazoyemba bafie bazoyemba yango ndenge bazali kosala wana nde esika bato mosusu batalaka bango na televizio bazomona ke nzembo yango bakomolinga bayeba nzembo wana ifaluka bato ya ndenge wana bazali kosalela ye promotion olingo olobaka fo promotion ezala vraiment ya nkuma ezala makasi ye moko na kini wana akomisa bato bayemba banzembo na ye peut-être libanda mpe bakolanda yango donc merci nga d'après ngai conseil na okopesa na héritier fois changer stratégie ya bato na yo bazoleka natalaki bamusicien na ye baza koleka ndenge baza koyemba façon ya promotion ya ndenge wana eza mpasi mpo bacapte fo bakóma na promotion ya oyo eza lelo ya modele ya lelo boza na répétition boza koyemba banzembo bato baza koyoka banzembo wana boza komeka koyemba ngo na live boye efavorisaka ekoki kofavorize yo mpe na Instagram na yo na Facebook ozosala babiloko wana ekosala yo mais yo mpo balingi mpe Facebook moins balingi mpe Instagram moins donc eza facilité eloko ya mabende yango wana eza ke miziki eza business oyo baosala wana elingi moto azala trop simple azala moto ya bato bango ya mitelo kwa mwa non mais mwa mokonzi moko bato balobaka ke héritier aza moto ya bato
aza moto ya bato na ndenge ya comportement ya kozala na bato me na ndenge ya kimokonzi alingi mpe mwa mokonzi mingi nayebi te alingi mpe mwa mokonzi mingi na miziki fo ozala na mwa simplicité moko boye likambo nyonso ozosala ezala kokwaka ke ozala moto ya koseka na bato tosala kozala un peu trop simple kwa na ndenge ya ndenge ozosala bamisi yango omona awa nde tozala na bango bien me na kini bakóma bato mosusu mpe bakóma mwa na orgueil moko boye ya bango ki me awa bakomaka baomonaka toza lokola ndenge moko biso nyonso tu me na kini bakóma mwa orgueil moko ya komona kwa baza mwa toza balidere ya bandenge nini tosala tokóma na niveau moko boye soki ndenge makambo wana esila kala te ya non makambo il faut ozala un peu simple na makambo ya miziki il faut ozala mwa ouvert mingi parce que bato soki oza ouvert donc yango okozwa mpe bafani mpe ebele mais soki ozali ouvert te oza moto ya kokangama mingi na ndenge na yo oza moto ya baministre na badepute banini tosala bato mosusu mpe bamonaka ye azala mpe mwa ndenge mpo approche yo akoapproche yo te donc mpe omona mpe ke makambo na yo ozosala ezozonga nsima me olia kende liboso ezozonga nsima tobetaka nao bien mais soki bato bazokoka koapproche yo te eza pasi na miziki mpe ezozonga nsima mais sikoyo oyoki nzembo ya Koffi pardon na kati te mpo tosote nini tosote sujet te Koffi Olomide auti kobimisa nzembo na ye eza kitoko d'après ngai nzembo eza bien clip eza bien mais ngai mpe namoni mwa bafai kote mosusu kota bon accoutrement déjà Koffi ezalaka bien mais à part kaka komanager po pantalon wana alati ya monene wana nayebi si yo me nakoki yango te nayeba te akoki kokanga pantalon ngo te ubie komata komeka kokomante wana ezaka habillement eza nzembo te wana eza clip bon babiloko wana mpe kontaka elobisaka po Koffi mpe boyebi Koffi alingaka toujours balobela ye pour ces derniers temps bauti kolobela ye mwa trop en plus kombo na ye oyo bapesi ye ya sika ya double king namoni lokola eza vraiment notifié eza nde balobaka certifié kombo wana ye moko certifié yango po partout na ba réseaux sociaux na ba Instagram nazomona ma bakomi kobenga ye double king alors non bon tozotala kaka soki ye moko certifié yango tokoya mpe tokoyebisa bino mais nzembo ya Koffi Olomide eza tellement kitoko mingi papa Emmanuel yo yoki nzembo wana ndenge nini bon nga na sepende ndenge sendi ayembaka na ye toujours bien bon mais à côté ya Koffi nde na azalaki na ye kaka aza na ye bien bon alati na ye bien bon nzembo eza te ke ezaka banzembo yango ezaka ndenge wana ata oyo ya suka sendi ayembaki oyo nzembo ya Koffi wana ayembaki yango lisusu wana nini nzembo wana oyo elekaka mwa mikolo euti oleka mikolo eleki kala mingi te boye yango eza bien par rapport na oyo bamisi sikoyo ya solo wana ya nga moni ke oyo wana eza bien par rapport na oyo do Koffi yazo présenter Sendi fallait pas azala mingi na clip wana kutu ndenge wana likambo ngo lisusu ya kopresente Sendi na bato bazolobela ngo trop nde nzembo ya Sendi ya domine na clip na ndenge ya makambo nyonso tu mais eza kokoa Koffi ya lisusu nde kobebisa na nzembo wana ndenge aza mingi na kati est-ce que question monsieur ezali est-ce que ndenge oyo ozomona maki Koffi azolinga populise Sendi ambimisa Sendi na media te asala yango te akosalaka mpe yango te akobimisaka ye na media te Sendi akoki koleka na TV facilement mais musicien mpe so ozomona aleki meme na TV moko te bamisaki yango vendredi dimanche ifala akende na batelevizio alobela nzembo asali yango te sikoyo omona sikoyo na ndenge ya ezotekama nzembo eza meme na liste ya banini etekami place moko te mais façon wana pe ya kosala bon Koffi baza na bafaçon nasalaka promotion wana eza bafaçon oyo ye moko alekaka na batelevizio akosala promotion Koffi na promotion aza nayebi te soki mise moko ya Kongo aleki ye na promotion aza kote marketing ye aza makasi mingi mais oyo ya Sendi asali yango te po Sendi akea te na televizio moko te na dimanche oyo elekaka le samedi dimanche ake esika moko te
Mais tu peux ça dans le temps, peut ça non encore 2 jours. On peut ça ndenge ne yoko bimisiko yo on peut ça après quand. Mais ça dans nous ça non bébé. Va faire dans sous après moi au ya ba au la muga. Bien bon. Pour Cindy. Ebi ke Cindy ya bana komona na te na ba écran ces derniers temps. A ocho sala moi ba vidéo moko ba l'église na ba Instagram et puis 6 mois bien. Alors ben ma concert na bango ya Instagram ya Kofi ya yete Cindy te azana Instagram te. C'est là zana lo moto ya musicien za nango na mokili. C'est ko essayer moko Cindy ayebaka makambo ngo bien papa. So il le Kofi azate. Azo dépendre na Kofi. Bon sikoyo biso ne to lobela yo comme musicien mais yo moko azo dépendre na Kofi to na ebite nene yoko kolobela ba misi ya Kofi nyonso to kolobela bango eloko nini oyo Kofi alingi te balobela bango eloko moko te aza na chaîne na ye ya YouTube bango to ya Instagram ou bien nini ata misi moko te ya Kofi aza nango tolobaka aseni me bango nyonso babeta epa ya Kofi baza nango pete. Mais on les a offert bana batu hein. Non, afuta bango salaire do ezaka loko osa na compagnie alingi compagnie lingi moto moko asala kawana yebana te biso ne tozawa na États-Unis bato basala na Apple to yebika ka oyo azo représenter Apple wana te mais ba oyo nyonso basala kana kati wana to yebata moko te. Non, mais ta comparaison fait OK. Ou les a apposali les a végétarien végétarisme bête. Eza compagnie na donc do dépendre na ye koloba te ko zala na ba compte mosusu différent c'est pas mon compte moko ezo bima ya différent e ba koloba yango ke nini ni okomi na compte mosusu. Mais sans quoi ça bon génération ba jeune c'est quoi ba ambassade au mona ki ambassade na ba ni na ye na Instagram na ye azana YouTube na ye ba ni tout ça là ba nani ba miso kwa ba baso avec la Cynthia Fali wana bazana Alex Sacho ba poster ba biloko tout ça mais bon mosu bolta bosa kwa ba télé ne basala ka basa na eki azata na Instagram te ni tout ça ko comité kandeni atele beta na ba nani yo ba tabule aza pe mutakala mais yazo kanga makana si wala kaka na pas motif na zala ka na kanga mana yeka ka do exemple ma muté antele okende suga vasa na yewa natika tela fana na lobika ni na wakese nyonso tu wana nyonso bazana loko moko te mais sans quoi ba jeune talent ou bien ba jeune génération ezakoya soko zo sala pa ya mutu elingi koloba te que faut za freiner. Il faut la révolution ya makambo mukili ndenge ni mukili za okene mukili za fonctionner ndenge ni mukili za tambola ndenge ni ba pena ki me moto mo ba freiner yote yo moko se osaki ko za ndenge wana ezate ke o monsieur wana alinga to progresser te yo moko sali ko za ndenge wana soti ya moto mo te c'est ça donc aginde zo pusana il faut ba ka jezo pusana tie ko mahera mo bato bazolinga sio bamona même sima ya Falite ou bien sima ya Kofite. C'est ça donc ba jeune il faut bo zala éveiller ni robate so ozana Congo okoza na unité te batebele bazana Congo bazana internet batebele bana Congo bazo kokota lelo na makambo bozala na la page ko aider ko sala évolution wana ya mukili makambo ezo changer ozo tikala na makambo kala eza mana mingi te yo moko bitikala ba obenga yo mosi ya ligordo tala lokola petit na leki na biso bina file aye na muziki inane itala ye wana akaboli na danzinane akaboli ba musicien baka une chose o esalamate eza eloko ya sika na muziki ya Congo ezelo basika na ebite soki ba Kofi basala yango ba papa mbako n'en parle pas OK just n'en parle pas. Donc ye bina file awutaki pa Fabregas kuta sala ngote mais ye dans zinane ya pamba mbongo azalaki nango soki bakara ndenge nini soki mbongo ko uta wape mais eloko sali acte wana ya kokabola ba musicien na ye ba mituka ezelo kasika ngo
compagnie eza na vision na yango oyo ezosala na batravailler na yango, donc ye na ndenge na ye azosala ndenge wana eza bien mpo na ye. Bon bamisi yango nde mpe baoyo nyonso bazoya sika vie eza mpasi mingi na Congo pour le moment, moto nyonso alingi azala leader. Bon eza bango babina file bazalaki presse mingi ke balongwa ndenge bazalaki na fabrikage wana presque minzi se nyonso na periode na ye wana na fabrikage bazasoki bao batikali bazasoki mibale misato nyonso balongwa. Mais yo ozoyoba bina file presse ya ndenge ye bina file eza déjà mokolo kutu ya fabrikage mokolo nalobi bazalaki presse eza ke ya ye ebandi osimba miziki azosala ezosimba mais c'est ça wana nano dernièrement tokondanaki bajibe mpiana akanga bana bato 17 ans na kati ya orchestre. Nalobi na sansi wana te combien babimaki na bina file abima kutu ava contre-maître nani aza na album te nani oyo mosusu aza na album te contre-maître alongwaki avant bina file ya nalobi bango nyonso wana bazalaki mwa presse mingi ke bazalaki kaka baye na album ya Fabricaz bayemi na album na ye ya liboso basali mingi bakere bamosusu basali meme banini te bavokale te mais bazalaki déjà pressé kaka ke basala baorchestre bango tu moto na moto asala orchestre na ye basali mpe banzembo bani bamosusu eyokana te bamosusu bango nyonso bazoya komona kaka oyo pa uteke pa Fabricaz bamosusu oyebi bango te nga nayebi ata soki toa boye oyo bauteke Fabricaz bango nyonso basali baalbum bina file nde aza lokola moto azoyokana mwa mingi na oyo na plateau me bao mosusu nano bamateriazi wana oyo bamonaka ayaki na makambo matanga ya kofi wana baza mpe nabi kaka abimisi mpe album me bango nyonso wana baosalaka ke me basala bango nyonso bazalaki mpe presse na bamise na ndenge bandi omonisa bango bakare baomonaki baza na succès mpe baomona mpe baobima wana bamosusu toyebi mpe bango nano te congolais nde soki opesi ye opportunité mingi mpe bazala mpe presse wana kifala minakisaki nakomi mpe danger bato bayebi nga obia bovokali nanga yeba nga mpe naosala nango orchestre mais bancadrement nyonso mpe baoluka misala bon mosusu eke na mai mosusu esimbi mpo mo expérience mpe ezalaka nécessaire. encadrement ezalaka toujours malamu soki baza bien encadré ekozala kitoko mingi soki asali eke encadré bango bien malamu mais soki mpe bakomi soki bakoma otambola soki mpe poto efungwami ke bakokende bapoto bango ndambo bakotikala po eza facile te moto aye na poto azonga kini na ndenge ya kini ya lelo. Donc encadrement ezalaka bien soki ozoki encadre bapoulet na yo bien mais eloko to génération lelo eza lokola génération ya kala te génération ya kala ezalaka omona musicien fo umela musicien komi déjà ya mokolo aza déjà na ba 30 aye mo azomona ndenge na bima te ndenge tomonaki bafie na biso babipoli baza ebele tokoki kotanga bakombo bakufika na nsima papa wemba ntango age ezopusana papa wemba mpe alobi achange sikoyo achange équipe bino botikali ndenge wana c'est-à-dire ntango oza epai ya moninga ozosala il faut olukaka nzela mpe ya yo ozotala bandenge bato balobaka hypothèse oyo bato balobaka ke bato na Congo bazalaka presse ezalaka te landa vision na yo vision na esprit na ezotinda yo nini banzembo nini oza nango calendrier nini na yo eza ndenge nini okobimisa mpe lelo esimbi okei mpe okei moto mosusu asali 10 ans na orchestre mais après 10 ans naki asala mpe mouvement na ye mpe esimbi mpe te mosusu asali kaka 3 jours 2 jours ubi asali kaka 1 mois aye mpe esimbi donc tomona ngo na bawenge ebimaka ndenge wana ebimika bu mpe esi ekangi mais borchestre ezalaka ebele na epoka wenge wana oyo babandaki kobeta na Kinshasa bazalaka ebele mais wenge mutu esimba ekangi donc il faut kopesa chance na yo moko d'abord makambo yoki kotambola nango bien po baya koyebana eumelaki ezoki mwata baumelaki babetaka bango na bavacance tosala mais bato beye bayebaki bango te aere ya mololo nde ekobima baye koyebaki orchestre moko wenge eza bagaso moko baza bana bandai baza baetudia banini tosala bon mais bazali kobetaka bango liboso bayebana ezala bakompagnie ya balokola bakompagnie okola Microsoft oyo ezwaka bato presque temporaire
okosala o 3 ans kaka olongo na osali compagnie mais compagnie po ya nde koyeba na ya mosu kozwa mosusu ya mosu 10 ans et koyeba na ko auta Microsoft mais oyeba na après 10 ans vraiment eza ndenge wana na rubrique tokomini mpe na suka toya kozonga tobeta masolo ya ipupa po ipupa eza mpe monene mingi moye tobeta yango ensemble na oyo ezali te toningaki nalingi naloba ke tokomi na suka botikala bien bokomante botia bakomante bopesa bapoint de vue na bino mutu na moto moni mutu nyonso aza na opinion na ndenge na ye mais awa tolobi ke héritier asali mosala kitoko musala esalami kitoko ndenge papa odi koloba alobi ke musala esalami kitoko d'après ye amoni te ke rumba na ye ekoki kobinisa nango mais bayemba bato ye azoyemba bato bazoreplike eloko wana nde mwa suma wana ou bien mwa ingrédient wana ezangi soki bokende na studio mbala ya nsima il faut boluka ndenge nini bamadilu bane obeta abetika ya kitare boyebu misisa nzoto moto etelemi neti so oyoki banzembo ya ba Samuel oyokaka misisa vraiment madilu soki ya kitare ebeti boye donc oyoki moto fo atelema oyo ya madilu ayemba biso bavoisin ndenge moko banzembo mpe tomoni neti ya bafali aza mpe na banzembo ebele ya bandenge wana soki esente ebeti kaka kitare ebeti kaka eningisi yo vraiment ke omoneke epesi yo mposa ya kotelema eloko wana soki botrouve kaka ingrédient wana eloko nini esalaka bongo esili baalbum ebele bana kokanga bato ebele mpe basala banzembo mpe ya bandenge wana neti mpe nayebi ke fer asala banzembo moko mpe ya bambongo so ozotala banzembo oyoka banzembo neti banzembo bafere mpe ekimaka mingi bazazu wana so oyoki ngo kaka fe banda oyoka vraiment ke mwa sentiment epe soki oyemba ndenge moko baservice afali donc c'est tout à fait normal les aga ok il faut qu'on améliorer koyoka critique nyonso lelo na internet c'est comme important il faut mutu nyonso otalaka balobi nini kuna bazoloba nini bato bazoloba nini ndenge balobaka laisser parler les gens il faut koyoka so bozo koyoka te ndenge kala ezalaki bokola kaka na bino mo bokatsaki boza danse mais bato bazomona bino atala mutu azosala berere tala mutu azosala berere c'est ça équipe héritier tant bozoleka na ba TV belé botika makambo lobaka ebele bozoloba to musala ezozala moke leka na TV pesa programme na yo pesa makambo na yo yemba moke en plus banimateur botika makambo ogangaka nani sa lobaka makambo wana musique na bino ya presi yoke loko yo et c'est si là donc il faut qu'on changer beaucoup na page à lelo ndenge fabrication lobaki update musique ya lelo musique alelo komi makambo ebele fo oyeba makambo ndenge nini ezokende na Instagram ndenge nini Facebook ezotambola ndenge nini bapage eza teleme ebele okusali mpe bagroupe na yo donc eza teleme ebele okosala mpe succès na time moke bastratégie eza teleme ebele internet epesi bato efavorize bato na niveau moko na bato bandaki koloba te bakomi koloba donc c'est-à-dire biso tout oyo tobandaki koloba te lelo tozwi mwa chance ya kobanda kolobaka donc eza telema kitoko tro botikala malamu bambote ebele encore na Marceline de Longue Jambe na kati na Suisse bambote ebele na mama Malika bambote ebele na bino nyonso oyo nyonso bazosoutenir chaîne oyo bao baye lelo bazalaki na biso bien en avant tout continuer chemin eza tellement molai bao baye lelo to welcome bino boye vraiment na kati ya maison moko eza bien tokozala na bino tokokende molai vraiment bosabona encore davantage soki yo lekaki kaka kotala biso mbala nsima lisusu tokosepela oya kotala biso botikala malamu wana à suivre.